balandi ya Fantastique Info Télévision, mbote na bino, mbote na benu, jambo betwabu bino bamamu oyo bolandaka biso partout bisika oyo bozwami na bilini na oyo botali bongo libana ya mboka. Zali bongo votre humble serviteur Monsieur Zéphirin. Ordinateur Monsieur Zéphirin, awa tomoni lisusu wapi? Tomoni na babinga mibali bapapa ba responsable na kati ya jardin. Kotalisa biso tozali awa wapi yango natalisa bino nasengeli bino bopartage balien epuis bokoyoka yango ya monoko na bango baprovince oza liboso na bino awa toye lelo mpona kobeta lisunu mpona kofaire différencier ena oyo etali bongo différence oyo etali bongo kote ya basite maraîchère na biso na mboka na biso république démocratique du Congo posiment na ville province de Kinshasa na commune ya Nzele bayekani bandeko oyo wapi balobaka ete tokaka matoi na bango ete Nzele mabele beba Nzele vraiment baza ba maître na oyo etali bongo likambo ya ba produit chimique lelo tozobeta lisolo moke elongo na bango moko ba jardinier na mabele oyo wapi na sina kotia matame mbote papa na biso lobama mongongo makasi kombo nani mbote nga kombo nanga papa Blaise. Papa Blaise awa tozali bongo wapi mbula ezomela se biso fo lobama makasi Nga toza na commune ya Nzele. Na commune ya Nzele na quartier d'Aïpen. Na quartier d'Aïpen bon papa na biso Mbote papa. kombo nani papa na biso Kombo na ngai Monsieur Maso. Monsieur Maso ozali jardinier moko ya bajardinier na kati ya concession na kati ya sitio Normalement nazali jardinier, nazali na bilanga na ngai, nazali kosala awa eza na kati ya bilanga na ngai. Voilà lelo toza na bino awa ngai Monsieur Zéphirin mpona kotalisa bino mpe mpona kobeta mosolo moke kozwa mwa eyano parceke bamituni ezotuna matongi epe bato toyokaka wana matongi na biso ozolekana na tronçon oyo ya route nationale numéro 1 otuni par rapport te baculture maraîchère okoki ete koto na ngambo mpenza ezala supa biloko kolia te dapres bino te totuna motuna balobi bino koto bofufaka ndenge bilanga nini bosalaka ndenge nini pour que production ezala malamu Bango baloba biloko ebeba sikoyo biloko po ezala kitoko engrais chimique donc parler na sur otali bongo kote ya production na bino olonaka biloko quelle sorte ya bagenre ya baculture oyo olonaka biso koto tolobaka matembele ngai épinard ndunda oyo biso bilona na pondu bamujibu bapointe biloko biso tolonaka yango wana oyo biloko esalaka mwa 3 mois yango nde biso tolonaka biloko tolonaka te wana ba 6 mois te biloko na bino oyo koto bolonaka koto so otali par rapport otali bongo kote ya durée ezalaka après 3 mois aussi korécolte eza bongo non eza bongo ndembi jibu matembele balégume presque nyonso mais oyo etali bongo tokobeta mwa lisolo kote ya baconcession kote ya bitando na bino kosalaka ndenge nini mpona korécupere oyo etali bongo baplate bande boza bancien bozalaka bato yambo mpona kozwa bisika mabele ou bien boza bato oyo boyaka bosombaki mpe ba bato yambo ete bobanda bamisala na bino biso bamama nde motu bapesaki biso mabele oyo biso tokutaki bango nde bapesi biso mabele babi te bino bozwa mabele bosalela wana investissement etikali ya biso pour le moment nde yango wana tozwaki mabele okomi mpe kosalela yango banda biso tokota awa tomonaka problème te kaka nde tozoyoka mpona kota parc oyo ya Nzele parc oyo ya Nzele bateki bakomi koderange bakende kuna bakata batekaka mais kote oyo soki bakati tala Nzele elesaka bato ebele sikoyo soki bakati kuna bayoteka koluna ekokoma so ya grave bato ebele soki oye na ntongo omona nde bato bakotaka bazokota bazobima yo moko oyebi matembele ya Nzele ndunda Nzele voilà matembele Nzele ndunda Nzele tozali lelo wana te na hotel bongo likambo ya mabele tokobeta lisolo wana mikolo ezali koya kote ya matembele Nzele ndunda Nzele tomonaka ete soki chute esalami crise ekoti na niveau ya basite maraîchère oyo etali bongo ya Petro Congo ya niveau ya Gilles Brasserie tomonaka ete bato bakimaka mbangu na Nzele kote oyo meke mpe kotalisa biso elonekani ndenge nini botekaka bolonaka bino babilona na bino
obandaka technique ezalaka ndenge nini mpona kolona matembele mpona kokolisa yango na méthode moko ya malunga mpona koteka yango talisa balandi sikoyo soki toloni matembele toloni yango après 4 jours toye tobwakeli yango composé. Composé c'est quoi? Composé tobwakeli lokola engrais chimique. Engrais chimique. Engrais chimique wana emati toye totie yango lisusu fumier. Fumier neti nini? Fumier fiance. Fiance de poule. Yango totie yango emati apres kilia ye asombi. Soki tosali bongo te po kilia asomba eza neti na pasi. Kilia kolinga te po ezala feuille. Ezala pena feuille ezomona na baby pour kilia toi exact. Voilà. Pour renouveler encore. Quand on a même banzete basinga. Quand on a même basinga. Photo celle là. Odi wana na ebisio. Ose wana na ebisio wana. Yango photo celle là. Traitement bangre chimie wana nyonso tu na ebisio ba kianti wana nde tosali. Siko eloko pesa ya biso pe kwa. Soko za na makoki te. Efandi. Est-ce que tu fandi ko makoki ezali? Makoki ezali. Ya de kono musala. Maintenant bandeko batuni mutuna ete na hôtel bongo to tozala ngo tozobetela mbela tozokobela bongo lelo na hôtel bongo kote ya ba entraîne uti koloba lisolo elingi koloba ete mabele koto na bino na ngambo ya nsele eza lisusu fertile te ekoma toujours otali bongo mabele ekoma mabengi yango na bongo ya nini mabele sila vitamine toloba ebongo na esalaka sunzeza masala ke eza bambele moko eza déjà utilisaka osali yango trop ya trop c'est-à-dire que lelo pour que s'en sortir na hôtel bongo kote bajardin sengeli na bino oyebana koutilize babengi bongo engrais chimique kotala malunga est-ce que na d'après bino na connaissance na bino oyebi oyo bengi bongo oyo etali bongo concernant oyo babengi bongo nakoloba terme oyo babengi bongo contre-indication soit oyo babengi bongo na oyo etali bongo kote ya baconséquence voilà baconséquence etali bongo ya baengrais chimique d'après bino na connaissance na bino boza na yango na motu mpe bozanga na yango normalement ndeti koto na makambo oyo etaleli engrais chimique lelo babiloko oyo ozomona oyo eza engrais chimique wana toutilisaka yango na tani esalaka une semaine après na mabele esili wana orenouvelé neti lelo tozake no lelo toza mercredi toloni matende tokomi mercredi totie engrais chimique wana composé na aérien ntango otie composé na aérien wana surtout nde eza na mbula otali na mbula ya makasi baby eza lokola neti otie mwa mungwa awa na otondisi tono ya mai apres otie kamwa mungwa ya 50 francs otie ekoyokana te seke nyonso wana esali elimi fo orenouveler lisusu otia lisusu engrais chimique mosusu or soki oza na makoki ozwi lisusu mbongo soki ezalaki na ndako osombi lisusu otie lisusu donc disons que tosala yango après une semaine soki ekutani na mbula te lelo mercredi oloni mercredi otie engrais chimique wana après une semaine encore otie sikoyo fiante fumier wana ntango otie yango lokola neti bangai batembele bandunda eza eloko esalaka yango un mois oloni yango le premier si tokomi le premier fo sani oteka soki ekutani na makambo mosusu te na kati ke mbula edomine nini efficacité ya kisi to ndenge ezalaka keno ozwi makoki wana te ya kolesa yango après une semaine wana eke na ba un mois mais soki mpena olesi yango convenablement ekutani mpe na baambiscade mosusu te lokola neti mbula eya kosala menace to boye esalaka toloba neti na période oyo tokoti saison tokoti mbula nde motu enyokolaka bino na hôtel bongo kote ya bino enyokolaka biso mpo biloko oyo tosombaka totekaka yango soki keno naza na 10 plate bane ntango nateki nayebi keno 3 plate bane wana reserve yango mpona kolesela o ndambo wana nakozwa moke nafuti ndako mosusu nafuti bana kiasi oyo mpe yakoyo kozonga mpe bilanga aza mpe na mwana asalaka mosala ntango mosusu toyokana na ye par mois 100 000 to 80 000 yango nakokata ndambo nafuti jardinier wana ndambo nasombi bafumie wana baengrais chimique tozoloba mpona koutilize. D'après bino papa na biso na expérience oyo bozali nango à peu près combien les années oyo bosaleli mosala oyo na kati ya nsele
cas mosala oyo ewumeli depuis Mobutu azalaki parce que Mobutu moto asalaki makambo mabele oyo nyonso abandaki kosala disons kaka donc ewumeli papa Mobutu mpe ye mpe asalaka mpe bilanga ngambu oyo ye abandaki kosala neti bakoto ye abandaki kosala bamazipa na ye baeta kaka asalaki kaka en tout cas babilanga na temps na ye ezalaki mpe na top te bilanga ezwi rien inancele na liwa ya ancien président Mobutu papa na biso tozali na likambo etali bongo kote ya engrais chimique kombo lisusu nani kombo na ngai kaka ndenge nalobaki Mazo papa Mazo talisa balandi ya Fantastique Info d'après bino est-ce que oyebaka baconséquence ya engrais chimique conséquence ya engrais chimique biso tomonaka yango lokola ndeti tosalelaka yango selon biso tomonaka ndeti ke eza bien eza na conséquence na santé na biso bato na santé na biso tellement tokipaka te na makambo ndeti etali santé totalaka kaka ndeti naloni biloko boye mpo nasala engrais chimique mpo esunga epesa vert biloko ezala fei mpo nateka mais na makambo etaleli santé na biso bato toza na connaissance wana te oza na connaissance wana te est ce que bozwaka mpe otali bongo visite ya bagent ya ministère ya agriculture na kati ya basite na bino koto rarement oyo baleka bameka mpe obeta mwa lisolo na oyo etali bongo kotia baproduit oyo bokoki koutilize oyo eza normal na oyo etali bongo kotia santé na oyo eza normal kotia santé non comme moi dès que je parle c'est que c'est ma toute première fois ya kosolola makambo oyo na ngai na yo vraiment balandi ya Fantastique Info bomeka kopartage oyo etali bongo baémission ya modèle oyo wana tozocontinue toujours na koloba na kobeta lisolo na oyo etali bongo kote ya baengrais chimique papa na biso olobi ete kote ya baconséquence ozoyeba te me ngai oyo tanke connaisseur tanke oyo etali bongo moko lisusu ya baagent ya oyo etali bongo kote ya agro business na kati ya Congo démocratique mboka ya Kizenga epuis na ya oyo babengi bongo le prophète numéro 1 na kombo ya prophète Fumuki Mbangu tokotalisa bino ete oyo etali bongo kote ya baengrais chimique na kati ya biso bato eza oyo etali bongo bamingi babengaka yango bapoison retardé maintenant d'après bino boyokana yango nanu te eza toute première fois bino ya koyoka yango na matoyi na ngai d'après bino c'est-à-dire que non pour que bosa sortir pour que lelo bosala mosala bozomona rentabilité nango malamu esengeli na bino toujours na koyeba na koutilize baengrais chimique d'après bino surtout natuna susu bino mutuna mosusu ekomela bino te un jour parfois otie engrais chimique mais biloko wana olia yango elekisi bino libo bon eyaka soki efficacité ya kisi wana esili nano te c'est pour cela moi je vous disais que soki ekokisi une semaine engrais chimique wana na mabele eti lelo mercredi donc efficacité nango ekosila ti mercredi soki otie lelo mercredi après 3 jours babuki biloko wana le fait que kisi wana eza na kotravaille na kati ya biloko wana donc ndunda wana to matembele wana ngangai wana soki keno bobuki mais ekutani keno na kisi eza na kotravaille c'est que na libumu na yo osani ekotravaille na ndenge mwa connaissance toza nango ya par rapport ya santé na ndenge ederangeaka quoi donc soki kisi wana esili nano te c'est que yo obuki oke kolia ekosala mwa effet na kati ya libumu effet kaka ekolekisa libumu mpo ya nini parce que kisi wana ezalaki nano esili te yango tosalelaka yango na badele na batemps eza na bakisi mosusu mpe totretaka ya kotraite epike na lelo ndenge na traite biloko wana moto abuka te moto asimba te bongo si par exemple moyibi aya koti ayibi aketekela bato ya libanda nano oyokango eloko ya bongo te wana sikoyo ekomi ka mosusu po parce que ye ayebaki te aza na ye moyibi aye ayibi lokola neti mutu moko abomi mutu atie ye na saki wana abombi yango ye ayibi yango ake kofongola yango na prince leta azoleka mbala moko policier ye ozobimisa mutu na saki ndenge bakangi ye ake prison mais soki te biso tolonaka te mpo moyibi ayiba ake kotekela bato mpo oyibima lokola neti poisson na sens wana nde tozali kolona na sens wana nde bazali kolona tomonaka ete bandeko mosusu bakendaka oyo etali bongo kote ya bazone lokola baplateau de bateke bakote omoni keno babilanga ezali mwa makasi baesobe nayebi te soki oyebi esobe baterrain ezali mwa eza chere obotama bamatiti kozwa bamatiti wana kocreye yango comme bacomposé bacomposte
de façon que bozo balola ba mikala na bino bozo kunda yango na se pour que emekana ko zongisa mabele na fertilité nango nani bomona yango te. Bon, esalemaka na bakote mosusu mingi ata na bakote babilanga mosusu basaka nde na bakote babadara nasalaka kuna nafandaka kuna mpe mwa ndambo na banda komona bato mosusu komona sopi matiti na se après ale azwi mabele atietite likolo nsima na yango mabele wana ntango ekopola nde akolona biloko likolo ya mabele wana donc po na se atie nano mabele après atie nano matiti après atie mabele na likolo ya mabele wana nde aloni biloko selon sike ndeti ye ke fumier to fianti na ye to engrais chimique na ye eza kaka matiti oyo wana ye atie wana yango wana kosala me biso kote oyo tosalelaka bongo te soki leta to nde toza boye tanke agent de oyo otali makambo wana seke soki tokoutilize engrais chimique wana te mpo bino moko boza bato ya santé botrouve normal ke non ezobebisa bato bosali constat bomoni ke non normalement il faut engrais chimique esa nini ezonga kote eutaki mpo parce que kote ezodétruire biso olobi bongo ok sikoyo ifale manière mosusu boye ezala mpo fiante oyo tozosalela neti bafiante oyo ya soso oyo fiante wana lelo tozosomba yango ba 12 000 francs na 12 000 francs wana ndenge nini tokosala mpo tozwa mpo bilanga yango mpe ezolesa biso tofuta baglasi babongo baminerval baloyer makambo nyonso to yango vi na biso mobimba eza kaka soki tiko engrais chimique wana soki tolongoli yango yango mpe ekolisaka biso biloko mwa mbangu matiti wana kokunda wana eza koto biso nano matiti yango mpe eza nani te ate ezali bomona ngo retard toujours tomesana nango te bamosusu babanda osalela yango mpe te donc bakosala kaka ndenge tomesana donc yango wana seke soki tokolongola engrais chimique à condition ke fumier to fiante ezala soki leta to ndenge bozali wana etanke baagent oyo boza na susi na biso ke non tokufa te to totekela bino mpe bato bosombaka bamatiti oyo te seki bozwa solution moko boye oyo eza ke non biso mpe tozalaka kaka tolonaka kaka biloko ebimaka mpe kaka kitoko soki engrais chimique elongo seki ifale fiante bopesa biso maboko to bosunga biso na kote ya fiante na ndenge ebimaka mpona nde bazoteka 12 000 peut-être seki wana batiango ata 6 000 francs po tolobi ke non tozosalela kaka fiante. Voilà balandi ya Fantastique Info télévision na banzi boyoki bino moko na matoi na bino oyo balobaka ete bakama elelani manzaka kasi ete ezali bongo mpona kotalisa bino lolekani peuple congolais oyo tali bongo bajardinier na kati ya ville province ya Kinshasa beaucoup plus na basite maraîcher oyo toza na yango lolekani bafonctionnaka na misala na bango pour kekende liboso me kasi kotala malamu ete na koyeba na kokomate mingi te me kasi basi koyiba mo mayele na ngambo na biso bino lisusu koyeba na kobakisa bacommentaire na oyo etali bongo na mituna na biso ya émission ya mokolo lelo tozodeklare ete tozolia bavivre frais oyo ezali bongo na baformole oyo ezali bongo babiloko ezokumela na nzela ya mai kino okoma awa bazolesa biso yango ezokometre biso bakufa na modele ya butu mpe moyo tozomona na kati ya ville province ya Kinshasa partout ailleurs mais tandis que oyo etali bongo kote ya agriculture kote ya bajardin babiloko tozozela baproduit marcheur mais tozoyeba te kena biso moko mpe lisusu tozomicréele babengi bongo bapoison retardé na babiloko oyo biso moko tozomisala na bacertain na biso oyo wapi tozali na yango tika ete nzambe apambola yo bino lisusu félicitation bon courage mais kosenga bino ete boluka ete baoyo bali bongo bagronome mosusu barecherche susu ya makasi parce que bakoko na biso ya kala babandaki kosalela oyo batali bongo bafime oyo etali bongo bacompose oyo etali bongo ya bokoko na bango ya baculture na banature na bango moko oyo banakala ebandaka bongo mais tandis ya bino bozwi boye kozwa oyo babengi bongo kolanda oyo mondele amemeli bino baprocès oyo bomela biso basante biloko mokongo mpasi erne oyoka kuna pandese nyonso wana ezowuta na biloko wapi tozosila na kolia tosengi na bino ete tokoleka sumbala ya nsima je crois ke tokozala na agronome moko mpona kobeta lisu lisolo moko na bino na bango ekozala toujours malamu mpona implice na bino lisusu nzambe apambola bino tokutani mona mikolo ezali koya sans oublier grand-père grand Gilles depuis village Bonheur na mboka ya Paris pourquoi pas na président Yige ba bon rétablissement pourquoi pas aussi na papa Alain Kula ba bon rétablissement nzambe abatela bino tokutani mona mikolo ezali koya restez toujours branchés bye.
de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En santo salabilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.